Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mama Léa Ndaya, Mama Léa Ndaya. Alobisa ngate, alobisa ngate. Page wana efinga Mama Léa benginga. Kevin page na yo finga Mama Léa ezangate mwana yo. Eza yo Mama Léa ezangate Mama Léa kana zana ko finga na itale. Mama Léa tomboka pa. Elle est pas agitée trop. Bah moi bloqué na WhatsApp. Attends deux mon camarade né. Non, et blessant le soir kanga. Je t'aime de tout mon cœur maman. Luka place na moté mana yo olimbisanga sincèrement parce que pas joindre les ayangate et ngapete mon finga yo. Je suis le grand frère à Soraya, ta petite fille, donc je suis ton fils maman. C'est ma famille et benanaka mais katana raté. Luka place na moté mana olimbisanga ezalanga na finga ezalanga maman limbisanga je t'aime beaucoup maman Léa Ndaya. RDC nazaka ngamoko nazana mutu tenda ko ma filmer. Les chaînes aza mutmoko tellement bien sur la base ma c'est que nzambe inanga na zubato oyo na kota ngakoma na bangote parce que vous yoza sans polémique non toi baka batu o ni ozwaki o ba o pesa ki bango pour tout travail c'était qui siko yo bato ngana na RDC ce ba tourner ba film na ba changa na film été ba fan ba otala nga so ba otala ba film mi RDC na jouate film au monde RDC na zate c'est que ngati na combien so on a vu moto za gine bien aligné à incarté yo oyeba dia ba makamu na nda azalaka azalaka qui sont se tourner lelo lo ba tineli ngambo na tourner film mususu ali monter à monter c'est ni atindeli na chaîne na l'équipe mission moko bonya ba papa na nga kufa na lo ba ki na zana papa te ouais ils allaient quand c'est un choc na comment tu na niveau le bac na na papa te papa n'a kufa parce que moi et lui on se parlait pas donc na monaka inutile la kozana papa na mokili oh na le bac na papa te moi bien famille boyaka avant na papa bino fazana pour pas balaye parce que du bosso rezala qui déjà ouais ayo bunda biso bane 4 abundi penza bundi na soutien maman na ko na biso na check internet elle a 76 ans d'âge ko na biso ko nzima oh là là na papa na beaucoup comme il faut te papa na beaucoup comme il faut te tina 6 classe grâce ya maman na koko na nga oyo a boti maman na nga ngati nazo diplôme na tika le papa na ngate parce que comme nanga Kevin Bozangolo Nzambe papa nanga tabaka nazana jara nazaki na jara papa oyo alinga mingi masanga papa nanga alinga mingi masanga ambiance mais ko foutela moi na classe ko boko là-bas na izaki tellement difficile. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kalamu, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Lualaba dans la ville de Katine. Voilà, on est là, on dirait que sur Congo Liziba TV. Merci à nos abonnés, à tous les abonnés fidèles, surtout à maman et au botala qui émission Nabiso Kati à Nakati à chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Congo Liziba TV toujours on a pour nous servir bino Congo Liziba TV et ça on a pour nous recevoir ça bana tout le monde entier au bolinga ka vraiment émission Kati. Merci Sousou et joyeux anniversaire à mon papa adorable, papa Paul Fiki pour FBK Misalande, mon thème ya maman Nathalie
Fiki pour n'a pas si on de besiko zali ba tout bolinga Kevin pendant que tu nga pe linga bino toujours pour continuer ko s'abonner na chaîne abiso ya Congo Liziba TV nga pe linga bino mingi le quoi de ça ko bino ba star ba taminene ba musicien ba comédien ba joueur ana kati ya chaîne abiso. Bientôt peut-être que bino beaucoup de plateau ya sika na kati ya chaîne abiso ya Congo Liziba TV et tout ça ba émission belé entraidé tout ça ba kati ba vérité et ba nakoleka toujours à et nazana lelo na kombo ya Kevin Sydney oyo na tebi à terre na biso artiste na biso comédien mwana oyo ya Delapé to sola plus kati na ana Congo Liziba TV eko sala bien. Bonjour Kevin. Bonjour papa Kevin Pandale Ketchou, le jeune producteur. Ça va? Ouais, les bon Dieu fait grâce. Engalisa. Ça le plaisir il y a ko joyeux nakati il y a émission Abisso 4, j'espère que c'est la première fois mon on polinga émission mais quand même toujours et ça le plaisir pena ba abonné na ba abonné à Congo les pena ba fan na yo balinga qui vraiment o le kanakati il y a émission Abisso 4 boni na avato ba marambele. Bon, avant tout, on a d'abord prier. Ouais, normalement, ils appellent ils allaient rappeler vraiment dans la émission. Donc, il y a mon code de télémission. Bon, on qui a vraiment abonné puis mon lundi émission 4 Penza. Tous fanal ensemble pour essayer ça. Maman Nathalie Fikipo. Tendre Père, merci. Nous te remercions, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Zambé baki journée lelo na sika otoko sangana pour na l'émission 4. Seigneur, tout ce qui Saint-Esprit a guidé du début jusqu'à la fin, tout esprit méchant et de confesser comme nous ainsi quand Daniel les sans effet, remplir biso na grâce, na sagesse, et intelligence. Pambola mort na mort banda connaît ou aza na instant ou azo landa émission 4. Pambola chaîne ou que toujours libosé zonga simate et baneliki no suka ya musala ou de tiki na sa protection divine na yo, ba ange na yo alo la baza na sika oyo permanent na kombo na Yesu Messie de bongo. Amen. Amen. Le Kobi, bon, amen. Amen. Les sous peut joie, les sous à mon papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Je vois aussi Trésor Lio, le boucantier, na Pession Beauté. Aussi à Trésor et Mouchi, Balobi, Fondation Mouchi. Ça veut dire que nakati Afrique d'ici wana, ceux qui n'a kotala na komuna ka Trésor Mouchi. Yaba Mouchi, assez élégant, ana les bandits soins. Ataka toujours bijoux kitoko trésor et muchi na peso pembote pena ba tout bolinga qui vient pendant les questions surtout na jobu boko tout na les questions koyaka j'espère après la fête na robeta tout vraiment et qui mobimba to kozawana na kati ya mboka ya Afrique d'ici mwana to sola na nous to yeba nous salut nos plaisir comment na kova no bena kati salut ndene. Premièrement, d'abord, on a commis une zambe oyo à Pessinga souffle de vie, on a Léona Kati na Congo Liziba TV. Ils ont vraiment c'est parce que de ma nature, on a vraiment collé kaba émission T. Mais quand mon papa m'a appelé, na bien un papa nangai, un papa qui vient pendant les questions, papa ndoya bengi ngai. Nangai na ya ole émission T. Parce que comportement nanga linga émission T. Mais maman nanga azala conseiller spirituel nanga physique, maman nanga ate ngano kende mission le kana yo mais polémique T ça l'émission non propre et puis noko nanga pedi adoko na Italie ba mbote na ye wana za noko nanga ate ngana na dina langa moseka grande sœur de la paix na cameraman cordon nanga joli copie ba te ngano le kana émission mais pas de polémique donc yango pesa courage ya ko le kana plateau kati. Voilà, nabi que famille mobimba rotalo so famille a de la paix wa camarade nanga ma pasteur camarade nanga na pesio mbote na pasteur na biso merci na bato tout vraiment si ya Molex aigle noir si ya aussi que Gastino Mangala bar 30 juin na Canada bato ba rotunanga ozo ya mikolo Europe te ozo ya tendeli papa na koyaka Europe na za posa que non États-Unis moi mboka moi anglophone Europe to koyaka ka na za posete na koyaka ka. Tout est banal Kevin, on a eu bien combat Kevin Sydney, un jeune artiste, où vraiment nous fans nayo, parce que au salam ça qui toujours na soirée émission moi na boye so là, et ça linga sur replaisir ya rosa nayo, tout est banal muké ya Kevin Sydney, et bête la émission muké nayo nam, tout est bakati nayo vraiment parce que bilo ba bio ka mona de la paix. Baby réalité té baby vraiment solo té penza to sola nan. Voilà
De mon vrai nom, c'est Moudiaki Lukabu, Sydney. Comme on a Moudiaki Lukabu, Sydney. Papa nangai comme on a Jerry Moudiaki Lukabu. Maman nangai Joël Adogo de la paix. Je suis né un certain 15 juillet 1999. J'ai 23 ans d'âge. Wow. J'ai 23 ans d'âge. Donc, comme on a la scène, Kevin. Voilà, Kevin. Tout sur la main. Mon nom est neuf. Mon abattoir de la paix. Et qui a Kevin. La vie. Qui est zéro à Kevin. C'était comment? Explique-nous d'abord. Réalité. Est-ce que Kevin a moi non babota qui n'anda quoi libala. Il y a papa na maman en mariage. Vie nanga ils ont qui facilité. Petit ils a toujours facilité. Il y a toujours des difficultés de combat. Maman nanga na papa nanga tangu ba botinga na 99 et comme ba 2001 ba yo kabwana maman nanga a zongi na famille ya maman nae nanga na maboko bébé et puis papa nanga tikalaki a salivi na musazi mwasi mususu ba boti pe bana maman nanga za mwasi moko na lobaka ata le loto un jour il faut na sepelisa maman nanga parce que aza mwasi moko abundi mingi pona biso bana ateka kate asalaka donc maboki na ye théâtre mais abokolinga Kevin abokoli baleki nanga witness sublime na réalité mo ya passe maman nanga tokola mokabanda tongo tipo ko tonelo ko liate donc comme à 19h mutaya atikeli moi quelque chose OK wenze butu Kevin pardon au bout de 99 en 2001 j'espère après 2 ans ouais 2 ans papa yokufa papa kufa désolé papa kabwana maman moi na oyebagité mais j'espère non solo ba et ali solo ba c'était quoi cause il y a séparation li solo ngoi ça biso dans bon ça maman bien na papa ba kaboni zaki na nini bon séparation maman na ngana papa na ngai izaki ba mes attentes à tous les deux familles parce que maman na ngata ngakoma ki na zemi nanga papa nanga akotika symbole comme masanga et pas noko na Patrice quoi Européen son âme na beau marché à Kufa ba yokanaka après ko bota nanga il faut balai tangu na botami inane ba osenga lwa libala papa nanga azaki anako salate tangu asente ko tout moment nanga azaki jeune garçon akoma ko tout ça qui receveur pour beaucoup la zemi nanga pona zala mutu donc possibilité na yo bala maman nanga après naissance nanga ezala quitté les salaki le deux familles ba yo kanate donc c'est qui va récupérer du moi na bango de la pazonga et papa nanga pas tikala yemoko papa nous a eu receveur ça comme ça là c'est que des familles qu'on a de plus famille maman linga qui papa maman va vendre fa balai parce que papa difficulté zalaki malgré sa difficulté bokabwani et la peine à moi na muke azo beaucoup la Kevin ndengini c'était comment et moi c'est à limba qui papa na bino pour que famille mute sala ke chaud tout cela là c'était très facile plutôt très difficile. C'était vraiment difficile. Parce que comme on a Kevin Bouizangola Nzambe. Papa nanga tabaka nazana jara papa oyo alinga mingi masanga. Papa nanga alinga mingi masanga ambiance mais ko foutre la moi na classe ko boko là-bas na izaki tellement difficile. Izaka tellement difficile. Voilà, Toza sur la plus na Kevin Sunay. Ceci Tozo comprendre que vous étiez négligé na côté kaya papa nabino. Là papa n'a beaucoup comme il faut. Papa n'a beaucoup comme il faut. Si na 6 classe grâce à maman n'a koko nanga oyo a boti maman nanga. Ngati na zo diplôme na tika le papa nanga te. Le jour où tu as poudre, je joue à résistant examen d'état. Les gens ne vont pas là. Papa n'a pas foutu en classe. Imaginez tout comme une année école, banda année bandi qui ne sous qu'à foutre qu'à $20. C'était cause négligence à maman. Négligence non négligence. Parce que maman linga qui est sous des familles bois qui a bakanda wana. Papa n'a pas la belly boy. Atinda mbongo malade. Dans un mbongo te mais à qui n'a pas accumulé ma sang. Voilà ko nga ki de la ba ki ba bundi na ba mo be di la rebimia ba kiss na passe papa Kevin makameze belé
Ça dit que Kevin n'est à coller bien té. Na coller affection à papa té. Non, na coller vraiment bien té. Ndenge ba mso coller ensemble na papa na maman na affection moko ya libela nga coller na ngote. Donc nga na coller ming na affection maman na nga na famille na ina koko na nga. Donc c'est ça. Sur le réseau, c'est qui au papa na yo, ça va charge na yo. C'était quoi? Papa na nga za ki riche. Azalaki un simple papa moko tango sentaki maman na nga za koma ki receveur pour na azo sanzemi na nga tano yo botama e ayo koma oteka ba pine. Ana oteka ba pine. Donc azali na bozumi ngité. Mais bozumi ngina te azo be mbongo na ya te ki oli azo so ya mwana. Apo feka ndambo na zui amina masanga na bar azo ngenda ko lali. Toi qui na famille na mususu. Voilà. Ce que tant que bala moi c'est mususu ba boti na ebana ndi akomaki plus mi ko soin ba na ndako kenga o libanda. Nga papa na nga na sima na nga yo bota bana basi misato. Ba mbote baleki na nga basi pro makila na nga akomaki mi ko zo soin bana o ya ndako ke o libanda o Kevin. Na yo se rappelle jour moko na 6e des humanités et comme la période il y a aussi ba souche. Na ki osenga mbongo na tongo na ndaku na ye papa ça finga imbécile bimba que j'ai pas d'argent ba Kevin na lelaka na tangisa kama ya misu le jour là na baka na ko ça va pas ngata mukolo moko te na bima na kenda na tanga 6e des humanités na propre fort na ngana koko na nga nazana batu nanga ba vie nanga bando sunganga moi $10 $20 na foot à classe koko nanga pe un simple fonctionnaire à l'état mama batu mukolo so kazu moi 100 000 ya salaire à l'état moi 50 000 Sydney ma bac à l'école donc c'était tellement difficile c'était pas si facile pour na décrocher le diplôme d'état nanga mais quand même c'est mon père na linga qui est mingi to kanda nezo ki oti kokola ozo so papa te. Bon, quand on a les accords, quand on est dans la 6e, tout ce qu'on a sur la sauté. Et les jours restants et examen de au bima, na c'est la poudre là, à la cap de les bosses na qui au poudre. La vente qui a rendre compte que c'est mon père. Azama kila nanga, ata quand les amu paya qui kendaka, ata tangi singate mais quand même ya mukia zo ki andoko so na ki muke. Na ina che poudre, à lili au qui souci au qui passe. Et puis ça passe. Et après, Ndenza Masala Moté Bananga par Kevin, Nazongi Samabe na mabete. C'est pas ma façon d'être. Papa langa même si a beaucoup langate, Azora soin langa comme il faut te. Mais moi c'est Nandaku. Azana bana misato abasi, moi quand a 13 ans, moi quand 10 ans, moi quand 3 ans. Moi c'est na yokufa. Ayo kufa moni basi oyo famille mo na bakati kuna ba hotel kati kuna donc bana sko ba koliming na victoire bana vina bango ezaki moi un peu ko vana papa na bango kolia moi ji moi dolé so tant maman bango kufi bana bazonga na famille maman na bango ba okete ba misana ba enfant maman bango te ba bango te vina bango ko très difficile par rapport ya o bazalaki nango mais ngai ta ki yaya o ni so papa na nga salanga na tala wana te na zwa bana wana na boko la bango tina moya lelo bavanda na ndako nanga na muke na zora na théâtre na foute la bango classe na lesaka bango na light saka bango de nzamba sunga biso parce que na zonga sama bina mabete so na tala ke mama papa na ngazoka so na bango mingi kenga emsu na ngana na tala sinyo so na te na talika ki baba kila nanga parce que maman n'est bien un jour moko selanga bo là on a vu seulement uniforme à classe na la taka la rentrée scolaire donc amen avant de pas na ngai bali ki na propre donc c'est un peu ça tu papa za papa na biso ba fan tout ba talanga à l'époque dans la 6e na pas nga tondo yo kanate na l'équipe mission moko bo nyaloba papa na nga kufa na loba ki na za papa te ouais ils allaient connaître un choc. Na comment tu na niveau le baké na na papa te papa na kufa parce que moi et lui on se parlait pas donc na monaka inutile ko na papa na mokili oh na le baké na papa te mais tango da oza diplôme na singi nzambi limbisanga o iseli kileka to sambela oza bana nzambe
Mon père est là. Jérémy me dit qu'il n'a pas essayé de beauté. Aza genre papa oyo bazora son bana 100%. Papa na biso wa bina défendre. Papa biso ko linga minga vena bara menwa sanga $200 mais classe à moi en tant que ça te. Donc c'est ça. Tu as dit que et kola tatina bano bana maman bon bana na ye tant maman bango zanki en vie na kasa ndako. Maman soka za ndako abunda pona bana. Futa bana classe wana ndako futa. Mais natali sikoyo maman bango ndo bunda mingi pona classe à bana. Tant za invité bana na basi ba otika la ba koma ka boyi ba tant classe te. Parce que ngamu na yibi pona très bien. Na yibi pona très bien ko futa bana classe te. Ya on a récupéré ba leki na nganga moko na bunda ga na $10 ka tete na zoka. Na $5 ka tete na zoka. Attends que ça va aller qui n'a. Ah voilà, merci toi mon colisso moro oyo. Ezo sala pasi pesi penza moi mbilinga pour comprendre l'histoire naïe. J'espère qu'il va abonner tout pour l'ingarabiso. Moi conseil ça bien, c'est-à-dire que Kevin a beaucoup la rabalé qui naïe. Yemoko azwa bango en charge bana papa nae atalite ke papa nae aza milango conjuguer za terme za ki ko aza muto komela masanga mingi abi aza jara ba papa oyo aza nae so ekutani na pesi so écouter peut-être préfère melane masanga akoma sous effet ya bière ne ba na français sala maram nae mais courage na simana tant maman tous maman mukesima papa pe aza na famille est-ce que délaper via délaper les créer ndeni na sima vous continuez qui comment bino délaper aza moi simoko Joël la dogo délaper place aza total à la télévision il faut nzamba batela te maman ana bunzi pona bana maman na bunzi pona bana pa Kevin akabana papa na biso azoki mobali mususu baboti ba mibale mobali ngo pa voyager quand ils allaient kenda ki oluka na ozongelo na bana akenda libela problème c'est problème. Voilà, courage Kevin, j'espère que il y a ce que problème est je suis tellement sensible na koka correctionner pas cité il y a des gens interdits là Kevin le la mingi mutema nanga et supporta ka choc te supporta ka les passer te aussi les na chaque c'est les et puis maman nanga azusu charge nanga mo kando kokate na bana so basi balé week-end na sublime andi so bunda na biso mi sat na liboso na Stéphie aza 4 enfants avant de moi comme Zalaki ah non c'est qu'il n'a pas écouté la réalité belle mon bala ya tiki mwana oh là là aboti so 4 hazo bunda ya mo si ko bien famille boyaka avant na papa bino fazana pour pas bala parce que liboso Zalaki déjà ouais ayo bunda na biso bane 4 abundi penza bundi na soutien maman na ye ko na biso na check na internet elle a 76 ans d'âge ko na biso ko nzima oh là là snay ça penza passer courage ko na biso ko nzima ala la nzala mais ba ko ne balia s'il vous plaît, bon appétit. Je t'aime beaucoup, maman. Courage. On a vu ça au Kunzima. Il y a Azanga et Olata, mais bana de la Peba. Balia Batanga. Courage. Kevin. Et ça va réalité, tu vois, quand c'est histoire Kevin, mon abbé de la paix, actrice Nabiso de la paix. Donc de la pas souffrir mais ce qu'on a sauté mais même sous aux autres parce qu'il y a non salaté théâtre on s'est rendu on dit va bien été qu'on a besoin qu'un fonctionnaire en son abus toilette donc c'est grâce à madame Madeleine m'ont fait quoi la petite sœur propre de maman Ewaso Catherine qu'on a besoin donc c'est un peu ça. Voilà, courage. J'espère que vous moi histoire moquée à Kevin Sney. Oh lelo a souffrir mingi na kokola nande konaye na maman naye lelo bazamba. Mais quand j'étais aussi à 6e, à combien de niveau t'es kamai?
Maman, il y a 50 francs chassés. Tout le monde connaît. Dans notre temps, ça n'a pas été. Dans notre cas, na ndaku ali bato ba ko somba batam sa nzela ba yo somba kama voilà. Na haute classe boy na zone 12 ans na bando kanga mai bata c'est vraiment yele ba makasi na kanga je me retrouve 20 paquets bato ya dans au la rabe pour ngi tango ke sous classe. Non, c'est qui facilité. C'est qui facilité. Visa ma réalité na ngobel pas Kevin. Mais tout ce kaka ni suma boka nzambe. Donc c'est ça. Tu as dit oteka mai. Oteka mai, oteka manga. Oteka manga devant porte le pont na biso. Bat ba kol na be fali ba yebinga la kasavo. Pas Kevin nga bondi na vie. Nateki mingi. Aja muke me passé bo jeunesse na ki muke na on est parce que maman na ngaza ki moi simoko sala kate avant na ndako. C'est rare d'être avec ce foot et non te nzonzinga seli mais il y a babenga qui avant na ye. Ça m'a solo comme papa Kevin. Histoire non choqué ma fa. J'espère que petit Jésus Pazan na tota la biso. Pour comprendre qu'il y a des suspens, il y a des eux il est à na carte émission. Ah si tu comprends bien le Kevin Sidney presque bandirono tout yom to boko là-bas. Presque tout est on a beaucoup là ya papa nanga parce que les gens millionnaires te les gens les ozumingi. Maman nanga pour l'instant nzamba sala ngolo yango nzambe oyo to sambelaka atika na nyonga motute. Nzamba la ka maman nanga au restaurer au foutaye na ninga lukaka parce que c'est une femme de prière. Asambila makasi. Nzamba yo sunga mère de 4 enfants na âge à 43 ans ayo mobali ya balié officiellement. Je vous salue mon papa Mathieu Lucivika. Pambote là où tu es mon papa, je t'aime beaucoup. Avec qui on pense à maman nanga soni. Papi yango. Oh Kevin. Avec qui on la maman nanga soni oyo bibalo babosa ki bana basala ki yango te. Ibali o ba sebo jeunesse na ye. Bazo ki même pas ta salango. Mais pasteur Mathieu aye atali 4 bana ya mikolo akoko moraza ki na ye. Anzimo bala maman dit là-bas avec 4 enfants. 4 enfants à bali religieux tinasuka. Et bazunda ko le oyo maman nangazo vivre moins bien grâce à papa ya pasteur asunga kaina bana na moi classe bana muke sunga. Ça dit que Dieu vous bénisse pasteur Mathieu. C'est pas que maman na yo m'a délapé a pour la balé qui na yo. Yo pour la bana papa na. Oh yo goto papa dit mettre gros sala. Voilà. Oh ya sala na ngate benga na sala bana. Balé qui yo. Balé qui nga propre. Ça dit que et pas ça comment balé qui yo on va délapé botina banana famille ça na sangisaka. Moi je suis là pour nous sangisa. Tout le monde me connaît. Même si na théâtre, ba yebi balé qui na ba yaka ba tournage kotika nga, on la ba ki sur ba ki classe te ba vendre toute la journée. Na sangisaka. Nga ipa na nga mwana mama zate, mwana papa zate, bino tout bozenga. Si. Nga te ba cousine nga famille. Na bo lo ba tike o ndeko nga propre o cousine, mwana mama koloto. Chez moi ça ne passe pas. Chez moi bino tout boza ba ndeko nga. Bino tout bozenga. Nga ipa na nga mama leke za la raté, mama koloto za raté, bino tout ba mama. Je suis comme ça. Voilà, c'est bien. Déjà histoire mingi ya Kevin Sidney a bêté sur vie réelle naie. Moi na wa nonanef, il a 23 ans. Condimenter mais il y aura pas poil tout ce qu'on a c'est parce que est un peu stressé merci babi Gastino Mangala bar et 30 jeunes à Montréal ba tout bozara na Canada on de relier pas Gastino Mangala bar et 30 jeunes à Montréal peto bosani société tonton de la ville Soleil vieille puis le tonton de la ville depuis les États-Unis français El Calionel et Cambile toujours carré. Kevin. Papa Kevin.
courage d'abord. J'espère qu'il y a aussi des commentaires. Jeanne y aussi que naïe ça déjà na confirmé pour déjà chaîne YouTube naïe ou surtout au chayo poids ou toujours trop en bon hôtel pour to quoi déjà mais conseil nanga pe que vous avez même capital pour na carrière non parce que les anciens na masolo on a yebinde évoluer aka koyoka yoka no minute ça ma o yesenga na mutu na yo parce que na monde za litoyo tu nous ça linga za intérêt na ye na kati na yo mais comme tu es courageux au yebelo ko luka ko za soldat Roko tapé parmi ba chaîne tout le monde a dansé carré au télé mawana et important yango wana rêve na bino yeyo na les carabino tout la TV na YouTube na les kimi musika Sinay papa Kevin lelo osamusana théâtre osama amna yo mais na zongi source mokesi makaka tu entends sinenga le to balancer même makambo zo yanga site pedayo yebisanga na Sinay na kilelo na kikala wana penza par réalité ni okutana za choquant na vie oyo lelo a okoli me etikalo ba dette morale na mutu ezaki neti ntango kokola ya mabe c'était quoi ntango kokola o pour aningate c'était quoi Erna Nkola convier c'est trop dire parce qu'il n'a pas de convier va tout on a besoin d'affection papa et maman c'est comme on a ndako olangi na tongo boy bonjour papa bonjour maman qui classe au yokuti na poka papa zonga uti musala na kola na ngote OK là il a besoin na kola ko baninga weekend be bakina papa na supermarché parce que va jouer ba ji ba ki restaurant balier on a chance on a vu na ngate yo weekend no koteka mai na manga weekend wana il faut na bundanga moko. Voilà, tout l'équipe a tout déjà. Côté wana oza boko Christian. Ozuwa. Moi no a Kevin wa moi qui 23 ans. Ce que les combats théâtre en et banda qui on ndengene. De la pem tayi ko tchana muso ba ko luka moi bébé mon quoi jouer. Oh j'espère zara mon qui non on a ba photo no mais qui ezako luka no photo na kala tout tchana na émission. Obanda likamba théâtre on des inspiration parce que tu as vu pe koko na yo pe e waso yo pe mama no aye yo po ye théâtre ngo yaki onde nini voilà biso théâtre ezali dans ngolu grâce au panzambe c'est l'inspiration divine auto forçate to botama nango koko nanga mama e waso Catherine la première dame du théâtre congolais paix en son âme on a beaucoup de théâtre mais liboso na base sur RDC les qui na yo bota maman de la paix pour maman de la paix ko benga maman et waso maman koloto propre maman de la paix na maman waso même père même mère maman de la paix de théâtre et seigneur la moana wala nga muke bébé ce seigneur la moana tant que maman za na zemi nanga ando ki ba tournage déjà na zemi nanga libom on déjà ça théâtre et tant que yo bota maso que seigneur la moana ando mi manga et quoi arrivé na yoko kola kana musana donc il continue ko katsa makila nanga mais maman ko yanga yemoko anda mana théâtre comme ça hôtel melango non comme on pense que ming na théâtre qui classe na lingi sur classe té na mo ki ma classe OK ba tournage OK classe mais nazi ça qui ya ba kai na chibilamba na kati na comme na kwa mo na longo na uniforme na la tibi le pour qui théâtre ouais c'est vraiment président Joël Barezo je vous salue Barezo succès na Kinshasa wala nga théâtre quand il y a ça succès non carrière na ezaki facilité et quoi arrivé de la part au la groupe na Bouiboui ba ko kabwana parce qu'ils sont vraiment des meilleurs amis ya Bouy na pesi mbote ma maman chérie ma deuxième maman bayo kabwana ce que quoi ba maman na ngai de la paix ba sangana na Bouy ya longo na ya atikine groupe ce qu'on appelle la droit à la maman na de la paix biologique il faut na na paix Bouy non na tika de la paix qui na nga tikala na Bouy bat baloba yo mwana ozazo maman na longo ibe longo ngabi non yé pas maman na nga parce que amemanga ya Bouy amemanga beaucoup la baza muketi na koli alors maman na nga donc jamais donc maman na nga talingate ce sont des meilleurs amis ba bon sang bango entre bango ngaza mwana na tika na Bouy to ndi ko avancer na Bouy
Todo qui avec ya na kasa groupe ya Boui Nico Chek Gazalaki Nico Chek na pesi mbote et il est arrivé en 2014 si je ne me trompe pas. Après il y a Papa Kin Kester et Mené c'est ça qui est film moi Bilo Konyo Sabana qui il a une histoire na Bilo Konyo Sabana na sera CD. On a CD qui est vers la fin pour en coufa. Et Nico Chek ko benganga na butu ba 22h Kevin Lobirate tournage il y a 15 tennis. Papa Kevin là en ce moment là na teka ba mai na ngana galérer. Vous comprendre. Et là là tes até na tournage. A bien on 22h tant qu'on fait que tournage. 15 la mango zua. Et na zuapi. Na li na yiba roba de la paix to ndengeni. Et la mezaté. Na ki na somi savon. Na zuba polo nga salité na ndiko nika butu telle carrière moto wala pona ki nzonzi wasko na ka nzonzi na sango babenga siko na ndiko nika bilamba na tanya na sima congélateur po itinda ka moto ekauka na che muso ba ventilateur po ekauka tongo to ah Seigneur tu es merveilleux Jésus-Christ tongo na ke tournage bilamba ko ekauki na ngote eza ngomai na komi na tournage na luki singa bilamba mo boye ya lupanga bato atani bilamba na singa bato mais so benga ka kebi ya ko tourner na kila zelo mama ina lati sikoyo sera na tourner na ma Gabriel bambote na ma Gabriel Bolembo wasko ba star na na nzonzingi so première fois mama étoile mama Gabriel ma bijou la reine papa Modero papa Alain batebele siko mama étoile to mama Gabriel mo nga tutinga Kevin il y a un mot de Gabriel Kevin il a mot de maïté il y a une mère moi était ça qui n'a pas de maï poli et bon monsieur Zaté il y a un gâteau monsieur Zaté on a changé monsieur Boué oh mais on peut sur un maï donc non c'était pas facile c'était pas vraiment facile na obunda malembe na tourner film on a payé et tala mon apoto et ça a fait succès na ngobi lo konyo sabana na joueur vraiment bien ba fa no ba yebi film ana ba yebi histoire ana ba yebi très bien et tu dois avancer toujours Nico Chek comme bien na Top Vision film moko moi des tableaux 3 tableaux la moi na zo kota malembe na ngo ba grand expérience zo ya zo kola na kolika na théâtre na zo di film na théâtre non si les lots na zapeka na théâtre c'est ça voilà si le lopi ozara na théâtre pe le lo sali carrière na yo siko ba Kevin la bossa le moko tant tourner film wana koti o ya biloko nyoso bana ya mené ya maman Florence Bando je vous salue en passant maman Florence la PC mbote aye Kinshasa yo luka mami waso wana azana poto ayota mami waso akoti le pan kuti ngana vano nika bilamba oh ça c'est Kevin ngabi oui oh mais na autre na théâtre na poto jouer rôle à moi na film baseli Kin Kester ah bon ayambanga bazakina de gaso bata théâtre wa ngala zaidi ya combattre bazaka mukia bagali gaso bata théâtre akabenga $20 à l'époque zaki 90,200 akabenga $20 ayisi baba tazana bango parce que Kevin numéro na benga nga ata mu mapsa numéro na été baboya na $20 wana bana quartier moni mbongo wana mwa muke na panzi mbongo na famille ngamo kata 10 francs na lieti na kabi $10 et tika $10 par Kevin na ke tournage lobby na ngona $10 na pesi Nico Chek na buibuyi na bi Nico Chek film na tournaki ya yo wana mama Florence akabeli ngambongo na kaboli musuna famille musuna tika ngodi $10 ngo nyalingi na buibo kabula mbongo bo pambola nga po na zumbongo grâce à film ya bino chakinga na ngbo pambola nga iza mbona ngali boso na zone msa théâtre boliango bo pambola ki liboso et soit bango elekila ba buyi babi quelle sagesse on a ngomona muke bazimbongo wana ngaleta différente papa mbolanga pe na musala et tu dois avancer toujours dans le calme voilà dans le calme le lopi osala musana yo Kevin Sine osala kino mamna ebele et si kanini Kevin ayi ko se retrouver tout à comprendre que oui na comme vraiment Kevin on va ko s'intéresser nanga pour mi ko changa ka ezaki chaîne nini pe espace nini pe place nini bon là Kevin Sydney public déjà il va découvrir un film comme Top Vision mais ba ko changa kamingi na ba chaîne nanga on va ko gérer ba chaîne nini to Jésus donc bana de ko yebanga na ba film comme Top Vision o banda ko changa
et bah ko découvrir ngam na public na ba chaîne on a ko gérer ndi ba ko découvrir Kevin Sydney ba chaîne zo gérer j'espère que RDC Comédie yango ouais exactement RDC Comédie zaki chaîne yo to ozaki bon na habité ezakana no chaîne pour ngana pe si pour moni Kevin Sydney Dario to moni Kevin Sydney tento ba RDC Comédie au kangi yango ekufi pour ngana habité que RDC za chaîne yo to car yango no changer ngo combo to créer mususu to zaki partenariat na moto expliquer biso nano parce que yo ba combo ba ndi bo mwana et sous na ngati ba chaîne lobana parce que tout le monde RDC Comédie RDC comédien congolais ça appelle na page page kufa non page déjà RDC comédien congolais pour te dire ça va dire na page ngo mamango tout bon papa Kevin dans Olympique Mokuse on a qui m'a polémique na qui m'a problème dans les habits tout le monde parce que tu lobby te visa molai vi muto songolo boyebiete ngai quand le lobby que chaîne na yo obi chaîne nanga ningi ba ndingo soit théâtre bazara en plein tournage fan atinde $200 mais la secret nga fan ba lo kabelanga te nga ba fan so le ka fan ampia ka yom doza ba chaîne boyo gera oza ba chaîne no ko tsa mbongo baloza mbongo Kevin c'est na seka kaka nga ba fan ba kabelanga te ba ka Kevin za mbongo abonga za ba chaîne na ko de mbongo mais nga pe ko kabé comment passe voilà RDC comédien ils ont la page Facebook nango ils ont la page Facebook nango RDC comédien congolais TV na mon page à Facebook en 2019 na commis la page na Facebook bonjour voilà histoire vraie na ngamo na zobita ya carrière na na chaîne na auto sala pour tout le monde ba lo ba vection na bango ndenge na bango na commis la chaîne voilà bonjour et répondre na pe na commis li to mo so na page ya Facebook to so là ngabi oko sa ta chaîne YouTube tout ça na biso ngabi na sala théâtre na comme ba film mais ba tu ba pesa nga chance te na za mwana muke boy na boy abi nga wana page je répondre nga to so na message abi nga na za chaîne YouTube RDC comédien comme ya page nga mais na kota nga ba théâtre te na tchara ba vidéo matanga moi 1 minute ya ba star ba kufa na sangisa mais moi ba 300 abonnés na ngona carte c'est ça na moi ba abonnés muke na mais isa na ngo chaîne na kipa na ngote nga lobini kasi tout le monde côté ba théâtre page on répondre ngai bisinga na ngana na confesse ba Kinshasa te pour na yebi yote bona boy kutu junior le Sahel ou mon vimbote asenga kuta ko côté film mais na boya na ngapo makina na companate non na boya kaka na vu que na lolo comme ça na ngina mo comme ça na convaincre non papa to sala kaka bona boy na bona bitondo so la bien il est kalango bien nga zanga moi muke pisa nga confiance na okima na ngote obi famille na ngobi maman na nga kingani na sala na nga théâtre bien bona boy et le capé ezaki ya makilanga na écouter na kikolopage kozaki pe ayo voilà makilanga na écoutani ayeko tindela nga mbonga liboso ya muke ils ont proposé le temps de télévision ils avaient pinza bonga muke ya niveau basala la film niveau basala la musalate Kevin kasibana na mbongo yo ngabi est-ce que mbongo na caméra na kati na ba artère wan sirana personnellement de Didi Kambala za envie na ki oluka eyenga na ba dadi tout ça film bona na mbongo te yana nga wana nga ba yana nga asali linga chaîne vous comprendre yana nga asali linga chaîne na poto et cinq photos de tourner mais là et comment foutete to sungo sunga na ki liboso papa les questions ta imagine quoi papa mukolo kwa Didi Kambala na pesa $20 na tournage atali mbongo tatali mwana ngai na sunga mwana wana awabela la ko mobile ja konzi ayi tournage awala la ka bi badali la mo to sala ko wana film na so fa ba yiba bomenga makila beta YouTube bomenga makila première film na RDC comédien elle de yiba yi tournage ba malo so ba musique la rein ba yo sunga mwana ba ke mwana sala loko na yi avancer ba mika bongo 10 match ba soutenir nga pas film et tournament na ki retraite na église na ki retraite Colochen atika abinanga ayoki no prière nga na otiko le fongo ba film la sima à côté épisode 1 on a arrêté na kangi ba téléphone na fongo téléphone buno mo rappel na ekoti ba 22h allo Kevin félicitations film beti dika ah bon chaîne sika na boko théâtre té ba le soja théâtre beti dika donc ils a grâce à nzambe bizali ki likona biso et talama makasi et puis chaîne zaki monétisé té bana ko futa ngote grâce à film on de kotaka allez ba mo futa mama chaîne
comme foot RDC comédien et comme moko ko footama et Moussa les valeurs nango donc comment tourner tourner et puis on a dit non chef tu bak ça moi quelque chose dans un bon film vous avez muké ko karaté tu bak ça et à bak c'est bon film to comment tourner chaîne pesu makambo imaginez nga na se sacrifier na film muso bakata nga bakovo na zoka na mutu nga pota pena pour film ka beta et casté scénario senginga na rôle à buta jouer fois kate kovo mais muta ate na binga moko film yango ba mission complète à internet bakata nga bakovo pour ka film etala mai sala lengi nango et chaîne comme futa et qui likolo to so na kolo chaîne na bisi tout ça chaîne ami balé se suppose à biso bien comprendre pour na ceux qui ils arrêtent de bloquer sur YouTube to kota ki et nga kota ki théâtre na chaîne ngo bakanga acha ki somoro bakanga biso chaîne au moins ko vendre la chaîne mort de bloquer bien tu faut chaîne ami balé pour ceux qui va bloquer wa tu travailles na homme ce soir Kevin il a bien te font des chaînes tout le monde a des chaînes pas on avait va bloquer qui on a il faut ngami susu OP Msenini et Mati tout le monde a des chaînes tout le monde tourne des chaînes et comme il faut avancer Tindenge et Kendaki Lelo donc RDC comédien na RDC cinéma TV ma chaîne na biso ngwana oui Kendaki Lelo c'est une chaîne de partenariat ouais ezaki non ba chaîne nga d'après nga na no mo ndianga parce que na si familiarisé qui na kolo chaîne to mo dire famille na ko mo ne ndire ndeko na propre na to comme bena famille penza famille parce que batu tout na théâtre ba ka chaîne nanga imagine papa o mari va retourner papa aller babi ke to ko sunga mwana biso ka mwana biso yanga na garder ka secret ke yanga donc c'était ça parce que là on y longo si yo na chaîne to contrat ne c'est to mami ko ba to ko ça peut film o mari payer ce qui tonto ma so tantine o mari na ba chaîne on a évité batu entourage to ka bato yo c'est les années dans le câble de bino est-ce que pena à part yo on peut pas filmer azalaki on peut pas base ya ba chaîne papa Kevin les na vandi bino senga nzambe akanga ma misu nanga kolela mingi za ame ba faible ouais maman nanga te ngana tangisa suma misu te ba fan nanga mbona nte ba maman ba papa les abako famille bota ba benga Kevin kolela lisute mais misu za ama faible buka mabolongo nona sebela kanzambe RDC na zaka ngamoko na zana mutu tenda ko ma filme ko le chaîne aza mutu moko tellement bien son le besoin mabe c'est que nzambe oyinanga aza mutu malamu na vie faut ba bien faire mutu oui na vie côté la ka ba bo mabe mutu te asunga même si na 100 francs on a lien na futa bendako azaki bien tendo bien ba appel de 20h à 23h comme ça va guider film tout ça la boy histoire les arbres qui nango boy dans famille penza balé qui nanga ba yebi do so la qui toko chaîne zo avancer to qui na biso liboso et quoi arriver et yo comme des chaînes na pesi idée na bisi ngamro des chaînes comme ba film pour to tableau na RDC chaque jour ngabi ngamo na des chaînes ko comme ba film et ko esala ngamu tout passe et senga et comme ke na pesa public nanga ba qualité ba linga raté c'est mine le kabato misusu ba sto sanga ta moi démo de mata 3 pour na to avancer ko le chaîne boy est-ce que Kevin reste na messena yo ko zo ba tout misusu na ko kana ngate ngabité sunga biso na zui bato oyo na kota nga komona bango te parce que non voté yo za sans polémique non to y baka bato o ni ozwaki o pesa ki bango pour to travail c'était qui voilà na zui bato ba c'est non muto moko ayo travail na biso nani mon papa Kevin c'est pas important non exacto na kosala na poussa ngote mais to y baka ke batuni oyo penga obenga ki ba na RDC comédie au travail papa Kevin mutango na ngana nzambe to ibi na propriétaire chaîne biso bato ba hotel biso ba ebiete oza ba yeba mutoni o Kevin a benga bon ba évoluer peut-être na ko ba komba mutna suka émission te ebunga non et ngana rappeler mon papa na ko zo mutumbo na RDC de travailler ba komi ba laisser donc on aura 3 le chien tout ça qui bien mutu na fesa ngama bete so ngam naza parfait ça qui na kosi na bino ba défaut nanga les moko abanga ki le chien abanga Kevin to so la bien mais yo comme niveau moko boye
to bien na le sous appel te ba histoire on travailler ka ngamoko pour alors songa on histoire et ta histoire qui vient bien développeur on a développé on a salle on a changé on a salle mais abé nga c'est comme ka so bengi o te na za kipe ba prière nga sala ka histoire na yo moko ari Monster Mobile c'est pas important pas que te moko je te bazaki Monster Mobile tu es bien combattant de tout nous sommes protégés na lingi à la salle parce que pour ça bien comme salle ou comme salle ko que luka mutu da aza mutu mon avis me sala bola mon collègue ngate au fingi peut bi azaki Monster Mobile aza maman nanga OK la benga ka maman faut respecter ma maman la benga ka maman c'est une mère pour moi na no benga mon après Jésus parce que songa natanga passe na bisengo tous avez besoin balé RK bato ya binini baye mi sa balé comme problème et comme RDC nga na tourner té bango ba tourner bato on est bon simbo tourner et mo ra film ba tinda ngambo té bango ba tourner siko yo bato nga ina bona RDC so ba tourner ba film na ba changa na film té ba fan ba tala nga so ba tala ba film mi RDC na jouer té film au monde RDC na zate c'est que ngati na combien na bingi kolo chaîne ndeni bato o ba comment tourner film ba cha ngate o te casting bango muna mutu mo ka sala casting ndenge na yo bino oblige ko mutu te c'est un film ba cha ngate ngabi il y a problème ni bon qui pas dans mon pété et comme le 31 décembre 2021 to côté janvier na bingi bato tout ba ça na RDC na jo ça la réunion pour na mon ndito tamu la bien té pour ni bo cha ka kingani té bo cha kingani té bo cha ngate bo cha ma de la pété to bana ba on a passé donc dans la 5 bango limbisi nabi o asala munyanga be o avita kanga kanda benga munyanga te bo limbisa na mutoko nga naza cordon na bino chaîne na banda chaîne on tali boso so bo mi film o chenga te histoire na ngate mais ninga bi fo cha nga ka ezala bien la sol na réunion on dit de sol na bisoté donc ils ont dit clic mo si ba linga boule na bango mo bo so comprendre le ba cha nga be ka ba film te ba cha nga te aba bosa na pour na chaîne wana nga Kevin c'est na finga monde entier pour la RDC comédien wana nga na banana zéro nga oyo na vandio pauvre garçon que je suis la fingama mama le ndaya alobisa ngate pour la chaîne wana pour la page mama le aza mama moko tova na bandal nga na futa la avenue yeso avenue liboso atindi la nzunga soso ala menda kuna bana na baleki na baboli ya Kevin tina mona ozero ba kende na lire na malia mais malia le sarate pour la RDC RDC comédien dans la page na mo RDC comédien congolais TV à la page mo se bima les comédiens de la RDC ba comme c'est le coco kana parce que ba tu dire que RDC comédien chaîne Kevin page à Kevin ozolanda mais alors page na ngana chaka direct na ya tourna na le bilanga mais chaîne wana chaka page wana chaka direct afinga ba comédien asa n'importe quoi na yo ka nyodo ki za yo d'après ba tout na théâtre balingi na boza ki bi da finga ba bisonga ba mwana ngai to liaka to melaka bosonga na musana na buyaka to na créer page moko musuna finga bi pona zwa ni parce que là ça que élévation disco ba kombi ko moya page wana pa Kevin mama ngai la pa bala ba finga la page wana finga mama nga mo de la paix mama nga bala mais page wana finga est-ce que sur cette page nga mo na créé pour na finga bande nga ba comédien pas Kevin et quand on a l'écran la télévision té ils ont l'occasion de profiter dans le balango tous les comédiens bazana de konanga naza mwana mukie na papa na page wana e finga mama Léa benginga Kevin page na yo finga ngai malia ezanga te mwana yo eza yo nga malia ezanga te malia kana zana na ko finga na itale malia tomboka pa elle a pas à agiter trop ba moka bloquer na WhatsApp attends de mon camarade ne ndirona non et blessanga ti le soir kanga bode la pas lukaka esa benga kaite mama nanga azaka mama ko raison na kamingi alinga kokota makamu sote oyebi kizanga mwana te a expliquer ba to news to eza yete et koleka page wana leso soyo publier Mafatu Kaimbe tomboka wana etina ngati na sa live tina na page ya RDC na sa live ke page na za ngate ba finga Mafatu te alors n'importe nyoso wana pour na RDC la finga ma bandona mso miso bana enda ngati na metema tato seka bera ke page za Kevin na finga kabiso alors page on za ngate
ngando je regarde juste pas j'ai chaîne na biso RDC comédien congolais les comédiens de la RDC ils ont page dans ngati obenga moi na 16 ans bon bien moi et moi na 13 ans plutôt au page moi na 13 ans ils a Kevin Sidin moi na de la paix nyoso wana na lobaka nzambe mo gérer nyoso o maman nga tinga Kevin nzango yo tenga maman na yo na bikeza yo tes éducation na pesa ote comme ils a yo te muto yo lobaka za yo gloire à Dieu o finga o loba gloire à Dieu maman bakata kuto loba ah de la paix ko ngati ba sakana na mwana oboy so di kameza yete loba telema tomboka silike le kama moko ozoka po ba maman yabikizela mwana bongo ko finga bongo boyete il est kanango ya Nicole maman tout le monde a raisonné malgré ba délire maman oui Nicole ba kata raisonné asa muto a pensé à mon ratin pourquoi bokende ti Kevin au finga ba ko bien intérêt mana di domaine boki pe parcours na finga ndé ba comme yo ba ko songa na musana oh mali afo mo doza rappel mo comme mo teleki o mingi mais je l'aime beaucoup il y a problème de choses de linga ba ko la dans ça qui to côté mali anda je vous salue ah maman na linga mingi mali anda je vous salue en tout cas so message ni repose ça mali na mi to tala yo parce que il dit comment o ya mona ya so meza na ngo ya ngote rolo bandit ni ah mutakana kana mabobi ba bato nyonso ça na pesa mali na bien quand même mamundaya je suis ton fils Kevin Sidney na bien encore maman yo benganga mon fils obosani s'il y a un problème obi comportement nanga obi ke o Kevin ako salango o Kevin ako salango te na comme niveau ko finga na page na internet en aucun jour jusqu'à ma mort na ko salango te je t'aime de tout mon cœur maman luka place na motema na yo olimbisanga sincèrement parce que page wana za yanga te et nga pete na finga yo je suis le grand frère à Soraya ta petite fille donc je suis ton fils maman si nga famille est benanaka mais kata na raté dans le cas place na motema na olimbisanga ezala ngam na finga ezala nga te maman limbisanga je t'aime beaucoup maman Léanda le ya limbisa mwana limbisa eza yete izaka RDC comédie RDC comédien congolais page on a les comédiens de la RDC les comédies ba page comme belé ba comédien na page ndesi so zakita nga bonge boasi mais les questions ba délire au fingi mais ko yi au finga intérêt ni et ça nga mabe na ebiso ko de boni boy ko so il faut loba eza réputation ba comédien ba ko matsa mpe ko kitsamu so dans l'esprit ba ko lembula yo mboka de la pas ma passer pour de la pesa kaleso na mirepe pas ma pasteur oh de la pepe akala on me gina moi ne boy boko tanga na biloko pas changer na ma pasteur mo chaka pe tamba chema li pour de la pesa kaleso pe na mire so me kina Kevin Sidney donc il a déjà vers cochiter l'émission na biso et ça biso plaisir ce que après batango ba ko boma o so ki ba on a musala ba ingrat ba écrit ba comment ma film ba on samba tchakanga ba bi souffrance on na chaîne wana te na comment on a trop de sabotage trop de négligence bon a filmer à sauter na zaki cordon la chaîne les kambaveux les kabando ebisanga mais au surtout kaboye ki nganya zo comme film à RDC o tuna kolo chaîne ah mais ngaza cordon ndeni muto ko film kuna ngayibite ote ngalingi nanga makama aussi ya groupe te ndalingi muto le kapa ngazo film ndenge na ah ngabi amenga cordon utilité na ngani ni fona ba ke muto bazo ko film pona yeba ke na landela ye ote Kevin ko bongo so nalingi nanga makama ya groupe te et ça muto passe ngabi okizelo na ça nini natika ama opsona moko pesi mu film ndenge na ye o to ndenge na ye là comment on sentait déjà on se comprendre ngana lobi ah mais nga coordonner ni mtozo film au tourner ça qui ngana yeba mais ngana cordon o te Kevin ngana lamba groupe li soude que avant mtozo ka foyo yeba tika le karabo ah et dérangeant mais ça les chaîne na droit forcé été et puis la tika nga non badomo tourner RDC mtozo mbongo tourner film ngana éviter c'est vraiment quoi écarté déjà na chaîne voilà vraiment ce ko écarté nga muke c'est toi yeba fa ni ba que RDC za chaîne non RDC chaîne nga te la chaîne on a travaillé ah ce que le Kevin on les chaîne ayo voilà na peso idée fond la chaîne on na non c'est ça histoire nga ouais ba comme ko écarté nga la film le bamba tchanga les souté surtout la film RDC et côté en 2022 au minga zate et comment déranger ngana bengi na tuni mais donc ata ce qui est côté mawati na mbongo tournaka to nga atindela nga mbongo omoni siko so on a vu mutu za bien aligné à incarté yo oyeba dia ba makamu nenda azalaka azalaki so so tourner lelo lo batindela nga mbongo na tourner film mususu
allez monter à monter c'est ni atteindre na chaîne mais comment qu'ils sont tournés oh il faut zéla au ça non alignement au ça alignement déjà yo si comme alignement très comme ya monter à filmer la chaîne ok il faut mo boter miki il no déranger nga na oh c'est que aligna so ba PS ba filmer ba caméra na bango moko ba caméra na bango moko ba ordinateur na bango moko ça montage na ba na mo rapidité que nga il faut na monter filmer monter comprendre et nga azoki mingi ko na bango pour à tel que bango ba na avantage ya ba manchi et quand ba tourner film ba chisse mali la pété si quoi ezaki possible sa carrière na nga mali la plutôt si là ou bien comment c'est beau si là il est comme stressant donc on doit comprendre et comment qui va avantage mingi na nga mwana nga yo mo tourner boy aux yeux par exemple il y a moi moko nga 3-4 films nga moko mais comme na moi moko tourner film moko oh zélana nous monter quoi ça un petit fin na moi ko se sentir sur assiette na ngate on dirait na comme négligé on dirait donc tout ba film RDC ba tchaka ngate à part ya bouille boum de tchaka la film na tomba de la paix ma de la paix ndako ma film ba bisa ki biso film parce que zanine ma de la paix tourner sauter mais abo azaba n'est pas occasion na bango ba bien qui vient de tournage na bango sauter mais à part RDC bobi ka sa chaîne so tourner té donc ndako neza RDC o izongi sai na menena ngo supporter na ka motema mamoko abinga ma de la paix le bon qui vient tika nga kimia nga zobela soki na kufeza na mutu na ye azo déranger nga ala senga nga mbonga sa ba faire na ba commerce na ngotinda na bena raisonner atika nga kimia famille nga so kufeza mutu na ye ngabi na salié nini la sonne bien sur la tombe est-ce qu'il a le minu abina comme na tunika la zat et choquant na bandi ko lela na expliquer mais c'est pas mandat kunanga asa Kevin nga za mbongo te ya yozo plus ya garantie ndako mais non sunga na commerce lobby après abing mali la ba ganga mali ba bisanga Kevin tika muta boy na ye tika ko mama la ba mama moko na habité avant ça Kevin muta benga aux déranger donc il la ça comme ligne na été tika ye nzamba ba ki ya salama ka nzamba otombola yo na ndenge na ofana na passe na bisengo za ba difficulté mais kanga motema nzamba zali nga ndioli na imadi apeni na sali nini puis mo kala nga na komika na tuni soka zali eleki na ngwana et là ko lancer Kevin Sydney officiel la volonté Nzambe na courage Nzambe zaki en pleine prière saint espagnol ba Kevin telema ponga neka kolela aneo soki na segi muke na leli mingi sina fanya tisi ko na lela kaka Saint-Esprit yo consoler nga bisa Kevin sala Sydney officiel nga za simana na otambola nayo mais RDC ada kolochen wana za kipenda nyoso pona nga na vie na nga balote ki misa la chaîne na moko na na importance za chaîne ezate parce que na daki na bon terme alaki mama na nga nyoso na nga na nyoso na nga daki na likate un jour ko sanga ma Kevin Sydney ala suna RDC a sali propre chaîne voilà pour l'instant récompense on peut singa ki a PC peut bon nzambe moko afuta ngai nzambe moko afuta nga combien de temps Kevin Fongami na fongoli yango et qui est un mois mais quoi ça vidéo il y a une semaine bientôt là il comme ça une semaine parce que félicitations c'est là ça qui est bien merci beaucoup esprit qui est belé pe maïle parce que ce qui comme ko mata ba buitumbi ko ya fort car moi avant il y a conseil na pisa qui en huis clos na fonctionner bon on peut que chaîne les gars même pour les battre tant au banda film persévérer en za la tana ba quelques ba filmer za moi belé pour ezala penza sous kitoko. Merci Nayo, Kevin. C'est vraiment autant dans nos caméras na biso, oyebi sa biso Kevin Snai ezana ba to artiste ni to mutu nini oyo ashoka Kevin Snai. Bon, moi vraiment ko choqué nga ezali tellement difficile dans le monde du théâtre parce que naza mwana naza leki. Nga soki mabe ezali bagangela nga papa Serge ogangela nga papa Omar ogangela nga ina kanga kandate ko za papa ata ki choqué nga mais na mona nga za papa nga c'est normal na nazala muta choqué nga te na théâtre c'est ça. Voilà, merci tous elani na Kevin Snai ba projet zanini ba biloko ni trop simple na maya sika peut film pour mettre bato ke bandakan pour la Kevin Sydney officiel na makasi na ngamoko na kokate
Quand Saint-Esprit a payé nga idole sur la chaîne, il m'a repéré à routine d'avoir corbeau pour soutenir. Pour l'instant, on parce est que pour l'instant, je n'ai rien. Même pas $1 à tourner filmer. Caméraman, quand on a filmé une émission sur la chaîne, c'est un vieux, tu vas aller RDC n'a pas si. J'explique que jolie copine, non ça là, la fonction de chaîne, là bon, on était mais tout travailler. Tant on dit bon, tu as le beaucoup, tous à la cas ensemble. Azam Moudmoko, ensemble la rapé, et pas frère Patrice, on Musoko à comprendre nainga parce qu'il y a une comportement rapé sur la zone on a lire en abattu. A filmer une émission de week-end d'année. Mais pour l'instant, le Kevin Sidney officiel, là attend à 50 francs. On a tellement bon tourner film nanga. Or les scènes nous avait dit que nous faut chaîne bana ko na bagakte bana ba film ba moko inganza mena tombolo. Amen au ça la penza bien le moins lien tinde la biso bena ba page parce que page na besoin moi makasi to ko parce que to chapi ba te belé ba zape lelo page nanga yo landa ngona wo chaba ni no poto booster au kaka et ça la bien merci na so Kevin Sidney merci na ba abonné tout pe na ba s'abonner et belé la Kevin Sidney parce que ba film qui parce que moi dans un moutou moi on a 23 ans mais poil et ça somme quelques dédicaces peut retrouver Katindeni au banga rapamba bang sarabino pamba kim sarabino pamba osana réputation ma bête non ngakati papa papa Kevin c'est mon papa la linga ko kati te pour na teke mabe ngala linga na ba émission te pour na polémique et bien ça libako donc il a ko loba m susu ba fan obandozela Kevin Sidney officiel et mais la Pékis n'a tindi fan de mon côté ou andé côté là nga qui nous s'est désabonné à RDC comédien non RDC comédien compagnie ou et salama qui na présence nanga mais nga na ki mais musali tikal ko salima nga na moi na koli nanga nazaki locataire dans le pont mo sokolon pakala nzamba suyo na somi le pont nanga quelque part ya passe na obuna na ton étage nanga na RDC chaîne na bino ba fan to bolinga Kevin Sidney bolinga RDC comédien RDC Cinéma TV beau consommer ba film na bango bola nango sans problème mais o balinga nga ba yina Kevin Sidney officiel ba s'abonner to continue toujours musala mais na osenga ka na famille bota mananga belle vie quand il a patronne la femme forte les abakouk ya maman nanga si la bisalo be campo bassin beau souvenir moi na bino parce que nga naza mwana ba maman ba papa les amours amoureux sans ranking sans polémique ba problème donc ce beau tchenga fois et que ça langa penda bien beau s'abonner beau partager nazara na posa na comme le cas ba maman nanga na ba chaîne nanga comme le cas ba chaîne ba grand ils avaient souhaité parce que ouais déjà bien aux artistes il y a aussi des artistes belé parce qu'on jeune à RDCT parce que c'est une chaîne à yote maintenant on est sur yo moko comme comprendre baroti kayo félicitations moi question moi linga vite fait awa ndoye ba toujours mon aux traîner trop na Jérémy beaucoup zala presque partout bisika nyonso tebité na super bela ko landa ko mon bisika na mon na Jérémy je vois souvent Jérémy ses amis les dynastiques comme il faut mes amis moi yaya moi na stati na ko mon yo pozo mankenga je sais pas il y a un problème il y a Jérémy balade il y a quelque chose qui ne va pas en anglais je sais pas parle-nous d'abord. Bon, Jérémy Chaban, c'est un grand frère pour moi. Oyo, la linga qui mingi, c'est maman nangai. Voilà, avant là déjà, c'était un grand frère, il tellement bien. Nanda Kobenga souvent, Jérémy Toké tourné dans l'île, c'est que tango, tout le temps donc écouter Jérémy le tournage Ariane Nda ko to vandi to li to meli to seki maintenant à sali Jérémy Chaban TV a comme un peu occupé la chaîne naï donc tant écouter pendant les sous ils ala ki mingité donc il y a d'autres travail mingi bloc chaîne naï ngapi na za mingi nanda ko mikolo pona ça n'engage dans ça la lisouté donc c'est un peu ça mais c'est un grand frère autres en so bien na communiquer chaque fois Jérémy boni bien santé vous a tourner OK c'est bon bonne chance qu'il y bosse toujours donc azaka famille bien. Voilà, merci na Kevin Sidney. Je vois que mon ayo surtout aussi que Paul Feki pour mon papa. C'est là, papa Paul Feki pour maman Nathalie Feki pour. Je suis votre fils. Je suis venu devant vous na Kevin Sidney officiel. Beau souvenir beau souvenir ngana yo ka bola na bino lekebele papa Paul Feki pour maman Nathalie Feki pour bosunga mingi bosunga bakan oyo mokili kwa kosunga te donc nga mwana bino nazata na lo côté ya team sa chaîne nanga na yebike mokili seka na yebike bato ba nga ba seka musu ba commenter wana lo yesko sa chaîne pour nini mais avec Dieu na yebike osika ba seka bazali ba penza ba seka mitema ba bosunga bazali papa Paul Feki pour maman Nathalie Feki beau souvenir Kevin Sidney FBT misalande ba sponsoriser nga.
il faut changer FBT. FBT Misalande sponsorisé. Voilà, et sponsorisé et Misalande. Moi lié maman Wabana, maman Nathalie. Tout à l'heure quoi pas. On soutenir ta femme Mozuli Kevin quoi tafuta ba soutien ya batu po ya yangi ya India ba film yake ya cheze na bandiko yake batu yote bana ba kuya hapa kucheza. Wa mnogoni Swahili. Ah, elbo maka bongo. Kidogo. C'est-à-dire FBT Totika yote. Merci beaucoup d'avance. FBT ko ya une enveloppe pour nous soutenir yo à terre mukipo bandata pas moko parce que aux arabes poli aux arabes. Merci na Trésor et Mouchi Trésor Liolo Fiston Bobo li Patrick et Barak Rivonia. Quelques dédicaces à Barota là Potokata. Dédicace nanga la pesimbote na mama tout balinga ngai na pesimbote na famille bota ya Belvi Kandila patrona. Merci pour na soutien na bino les abakour ya mam Sila Bisalo Bekam Sisi l'impératrice bambote na famille ya famille bota babakour badina na chou ba pecha love bambote na bino tellement intro. Merci beaucoup na bandeko oba soutenir na Kevin Sidney c'est pour avancer. Merci Rémi Kovodor, merci Rosine Muchopi, merci donc bata tellement belé parce que miso ba loba ke Kevin a bengi ba bato ba loba mission ba RDC nga tiko benga ni journaliste moko alma be sur RDC tiko salangote mais concernant ça RDC pas Kevin avant na chité. Non, on va commentaire moko et commenter mingi on dirait ba bandeko ya Colochen non c'est ngato garder paix. C'est la famille où c'est les qui nzamba lobi na toutes circonstances to komisaye mso o komaki o isa volonté nzambe dans tout ce cas bon terme boti ko commenter ba faux compte Kevin ya yibi monga RDC kimi on ba bengani non to sambila rato banga nzambe Bostra TV ya pasteur Charles Bameko et mami Bameko papa Charles Bameko bo soutenir Kevin Sidney officiel bande ko to nzimi surtout ya église la bonne sémence ya na Paris ya Bostra TV ngayo moi na bino moko na bino kasi na église ngayo na Kinshasa na samedi na bino chaque jour na 0h donc pendant 40 jours il y a prière puis na bino toujours elongo bo soutenir Kevin Sidney officiel bo s'abonner ba conseil na bino financièrement na bino nyos na bino bo soutenir nga mbote na nga na maman na ngai Nadine Alanga Moseka Ngange moi c'est makasi o sunga libota noko na nga sponsor officiel noko conseiller na ngai Die Adogo na Italie motema ya Folon Odia Adogo wana famille na ngai mon ami Christopher Loko de Paris j'étais sali Mirna ba beauté motema ya Christian Kadima de Bundes na pesi yo mbote bato tout balanga Kevin Sidney vous a tellement embellé na pesi mino mbote mama Élisée Mapendo ba mbote na tellement ya mingi mama langai et c'est de Panama ba mbote na yo merci na ba encouragement ba conseil merci beaucoup bato tout balanga Kevin Sidney bato tout balinga ngai vous a tellement embellé bisus na nga oizo kimangai na pesi mino ba mbote conseil remarque. Papa Kevin Likichu Osengi Orpe Sabino Benga pour la conseil. Merci aussi qui a Maman Zozona Inde. Maman Zozona Inde, notre maman d'amour. Maman, j'ai besoin de vous vraiment. Au monde a ba bonito zo linga mono ba sepelarané. Bo sangani mo ta collective, bo savez nous sanga. Moi cagnon, moi les camo pour la. Papa Kevin, j'ai un don J'ai un don qui vient de dire côté comme ma fille mais vraiment j'ai un don. J'ai vraiment un don. Nga comme ma fille ndengeni. Si on est dans l'église dans retraite dans l'ali dans l'autre histoire dans d'autres. Na titre. Ouais, tout nanga. Ouais, bouche sona sokola. Ah bon? Va faire les gars négatifs bête pesa makambo sona vani ngana za skonta ko mate mutu nanga kraki na ba problème en bébé. On a vanda benena idée. Depuis finani zo ato. Je suis fan de vous papa les gars. Papa Siko. Les TV l'année prochaine de Jésus Zonga. Gloire à Dieu. J'espère les TV vous avez 5 ans, 4 ans, j'espère 5 ans, 6 ans, 4 ans. Na mars, vraiment na mars. Je tout ça fête, c'est un peu je tout ba na mo ba film ali bosso. Pour découvrir ba star à minene. Parce que ça veut dire que ça rasco problème ya te balinga ngasko yo tu ngoko ma mukala bolanda bango sko Nazareth. Sanga pe bien na YouTube pour vivre été. T'as na kimi na TikTok. Merci na Kevin na Snake. To te demanda biso, quand il a biso ici on les lisinga organiser papa. Organiser va te belé. Merci Nayo. Bientôt là j'espère que après la fête nous sommes aux États-Unis. Voilà, tu as Issa Bozela. Félicitations. Merci.
États-Unis, États-Unis, en Afrique d'ici, après Dubaï, États-Unis, après nous à Paris. Déjà mois de mars, déjà on a tout à Paris basé là, parce que vous tout ça, nous à Paris, nous regardons ça à ma soirée moi en mars, et tout le monde voilà c'est ma soirée. Voilà, j'ai oublié quelques personnes. Ouais. Maman Élisée Mapendo, merci beaucoup. Maman Angie Omari, Bambot, maman Nangai, donc bah tellement belle, mais soit qui m'a la minute. L'ancien cas soutient Abino. Ceux qui soutiennent Abino, je compte sur vous. Abonnez-vous massivement sur Kevin Sydney officiel. Bah film qui toque, bah histoire qui toque. Bon soutenir ngato matapenda to Keliboso. Merci beaucoup. Que les bons Dieu vous bénisse. Bientôt là, village Panda na Gombe. Merci Nabino to linga legachu. Aussi que à l'assistant il y a Petit Jésus, na pecho moto besiko zali. Toza on a toujours na katia Congo Liziba TV et tu reconnais toujours que c'est Pesabino vous a plateau avec la la Jacob ako assister biso na plateau na biso ya sika na Congo Liziba TV rêve na bango eyo boko manga tenga pe na koma binote ta siko États-Unis siko bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous